Merci Nabalandinho social du Congo, merci Nabino Oebozo landa émission du début jusqu'à la fin. Merci Nabino Oebozo pesa biso confiance. Tikati nzambe alola apambola bino na ba banso bozuli bakoya kolanda biso na émission Oboto belamboka Congo. Mito ko belamboka Congo bande ko bino banso toyebi yango makambo Oebozo koleka kati ya mboka na biso makambo ça un peu très compliqué. Makambo ya Congo lelo bokolo ka version mosusu lobi bokolo ka version mosusu mais lelo to yaki poto lobela par rapport à situation sécuritaire aux ka kati ya mboka na biso ndenge to moni présence ya 16 états ya président d'Afrique austral au bobayaki pour na koya ko luka ko consolider ba relation na bango et puis en dehors ya wana to moni présence ya armée ya forces étrangères ya mboka bapaya et pour na kosenga ba congolais baki kosenga bango pona koya kosisa bitumba est ya mboka na biso et puis tokolobela makambo oyo boye ministre ya défense ya mboka na biso akei koloba keno pona kosisa bitumba est ya mboka na biso ezosenga il faut coopération militaire entre Russie a ko sunga biso pona ko éradiquer ba bitumba na kati ya est ya mboka na biso mais yango wana eza parmi ba makambo oyo bo tokoloba na kati ya émission oyo boye nde toko analyser na bino ensemble pona ko pesa makanisi soki makanisi na biso ba ikongomani biso ba résister auto za ko bunda pona mboka to pesa kezaka mabe alors je pense que biso objectif na biso ezali ya ko libérer mboka na biso parce que lelo oyo boye biso banso to yebi yango ke non Congo eza mboka oyo etonda kita Congo eza mboka oyo boye bato ebele baza ko convertir yango parce que Congo ekomisi ba mboka ebele Inde, Chine, Russie, Corée bakomi lelo ba puissant parce que ba pays wana pe ba mo basa puissant mais ba matière misusu ba yaki ko sango na kati ya mboka na biso yango wana bozo mona lelo oyo boye tant que tout le monde bande kuna biso bazolo ba makambo non et ça dès que yei monsieur Félix azui présidence ya SEDEC ba ponier parce que diplomatie na e eza diplomatie ya mayele pa tant papa na ye banda ko sala na kati opposition mafinga opposition oyo ya barbarie na bango il y a qui déjà en relation na ba président ya mboka wana nyonso alors tozomi tuna tomoni ba président nyonso ya Afrique ya Austral ba e ba vandi bandaki mardi si je crois bien sommet wana ya ba président nyonso ya Afrique australe ou baza ko construire 16 états mais na kati ya sommet wana tolandi na bokebi biso baso ba congolais totikali komona place moko te ya ba participa ou bien na kati ya sommet wana ya SADC batikali ko condamner Rwanda qui étant comme étant pays agresseur oyo boye aza ko agresser RDC et puis la kati ya déclaration ya maloba na Chilombo Tshisekedi comme toujours ndenge mesara na ye na koloba na ye makambo na ye ya ko se plaindre comme si il pense que non batu wana ba yei ba ko résoudre problème na biso ba congolais moi je ne crois pas alors ça kotali ça directement botaou bolembu ya diplomatie ya Tshisekedi parce que ba américain ba e awa boye ba lobby au non il faut ba parti nyo somi balé et vendre et kutana et solo là mais au même moment batu wana baso continuer ko mamboka na biso tukanisa ke non ndenge ba président wana ba yi ba ko condamner Rwanda ba ko sanctionner Rwanda mais par contre eloko moko te eloko o Félix aza makasi ya ko se plaindre ya koloba que voilà ngai boye ya ko tala boye or makambo eza kotambola lolenge oyo bakongomani baza kokanisa te yango wana biso toza komona ke non Félix Tshisekedi azali kama pona bakongomani ezosenga il faut sursaut patriotique ezosenga conscience générale conscience collective pour que nos congolais nyonso atelema pona koeba ko bunda pona makambo oyo eza kolekana kati ya mboka na biso parce que soki totali na ba 2008 2012 to banda komona ba mituka ba char de combat na ba défilé banda ko salema ba 2010 awa boye défilé cinquantenaire bolimbisi to banda komona mituka banda kotambola mituka défilé ya armée na biso alors Kabila pe akufina nuté Kabila pe nanu a déplacé ta kin exilté alors mutuna obiso to soko mituna butu moyi bibundeli wana nyonso banayi kotambola mokolo ya défilé na 2008 2010 bibundeli wana ekenda wapi uswat Kabila zo yango atinda yango pa bandeko na ye na Rwanda ou bien atinda yango na Tanzanie ou bien Kabila teka yango parce que suka ya manda ya Kabila biso baso ba Congolais to yebike Kabila banda ko so mituka na butu ezo kende na aéroport côté mituka banda okende to yebite
yango bozomona que Kabila c'est quelqu'un au basa très dangereux pour mboka ta biso ba Congolais tozo za distrait tozo kotaka na ba futilité tozo bosa na keno mituka wana banda kotambola awa boy banda ko mema biloko kwa seni ba arme nini mituka wana ekenda wapi. C'est réellement Félix Azaki un président parce que ngam Félix Okola président un président protocolaire parce que ça na simana président mutu ça makambo. Il a fallu ko bengisa Kabila ko tuna e boyo babiloko banda ko lakisa biso tant tozaki na opposition ba défi banda ko bimisa babiloko wana kenda wapi pour ko tinda yango et que ko sisa bitumba oza na est ya mboka na biso koto kuna Tshisekedi asa ko mona te musala Félix ayebi ko monela ka ko kanga bato bazo critiquer ye bato bazo loba pona mboka bato bazo dénoncer makambu o boza ko se préparer pona ko luka ko kabola ba Congolais. Bota la bisika o biso toza komona schéma o boy Congo eza kokene na balkanisation banani basa complice makambo eza Tshisekedi na Kabila parce que comment est-ce que bato mi balé baza en vie le pays est agressé tout le monde a Congo même na France même na mboka misusu kaka France te ce qui mboka eza menacé batala ka intérêt suprême intérêt général mais au Congo on voit Tshisekedi au lieu ya kotala makambo o eza essentiel au lieu koloba makambo c'est très important Félix azokene na mboka bapaya bisika mesana koloba libanda kovandisa ba Congolais pour kotalisa bango kobanda kobetela bango masolo ya mosi na ye mama Denis Nyakeru. Or makambo za priorité ezalaki makambo ya koluka ndenge nini kokata ba relation diplomatique biso na ba Rwandais et puis koluka ndenge nini ya ko réformer ya ko réorganiser ya ko pesa ba équipement ya ba soda na biso makambo ezalaki très important yango wana. Aujourd'hui bomoni totamboli awabo MONUSCO a outi ko retirer ba troupe o bazaki na ville à Butembo parce que batu wana baza batu o bonde na bisa bino que non ezala MONUSCO ezala ba étranger bazo na mboka na biso ceux qui biso to telemita to che bango pression batu wana ba okene na ndenge ya PTT. Aujourd'hui coup de chapeau na ba descente o biso to salaki na terrain na ba ndeko to bana ko bundala ba na balabala MONUSCO ba outi ko bimisa ba soda nyoso MONUSCO o bazaki na ville ya Butembo et puis ezala souci na biso c'est que ba longwaka na Butembo mais souci na biso c'est que non MONUSCO dans tout son entièreté balongwa na Congo bazonga na mboka na bango et puis tolobi MONUSCO ekende na Tshisekedi nzela moko ba kende nzela moko parce que toza na besoin ya batu o boté parce que batu wana nde mutu basa sima ya base ya makambo yo soza koleka priorité zaki na makambo o bo Tshisekedi yaka loba makambo ya Bunagana. Aujourd'hui 3 mois yango bo Bunagana sous dans l'occupation, c'est le Congo tout entier qui est dans l'occupation. Kuna Félix alobi yango te eloko Félix amoni esengo po akomi président ya CAC po akomi président ya SADC po akomi président ya soki ya ndenge nini on ne comprend absolument rien mais biso banso ba Congolais to yebi tango Tshilombo azalaki président Union européenne le Congo n'avait gagné absolument rien sur le plan diplomatique, sur le plan ya restauration ya est ya paix ya est mboka na biso parce qu'il avait promis que aux achats de bataille na sur le plan ya sécurité, sur le plan nyonso to monaki yango Félix a lamentablement échoué. Alors vous qui croyez maintenant que Félix est le coup commis président à SADC n'est à gagner, moi je pense que totika tous à un moment donné tout en non mbunzu na mbunzu tolo ba la vérité à face. Félix est en train de travailler pour na ba Rwandais pour na ba Américains et non pour na ba Congolais. Prévezali bozo mona yango parce que tant que makambo biso tozo telemela to telemeli MONUSCO atali abanga lobino tolongola batu wana na Butembo. Butembo ce n'est pas ça le Congo tout entier. Tous on a besoin il y a retrait pur et simple ya MONUSCO. Yango bozo mona que non peuple congolais c'est la lutte qui va nous faire gagner ce combat parce que bomoni o to che bango pression ba sali mo recul ba lobité ba longwa na nesika wana. Non, problème la biso c'est que ba longwa kaka ba longwa wana bosko bolongoli ba na Butembo po botinda bango wapi. Bon ko c'est bon na Kinshasa. Problème la biso zali retrait pur et simple ya MONUSCO. Et puis de deux, biso to so bengisa. To kana ko sala coopération na ba Russie. Bato bele banda comme on a vu sur non bino vous en a besoin ya kolukela biso bakambu tout ça coopérer na ba qui vous a dit que coopérer na ba Russie et lobby que notre ça a bonne relation na ba boka misusuté. Aujourd'hui vous avez vu la naïveté, la trahison même si je peux dire à ministre de la défense parce que acte de fait que basoda ya Uganda, ya Burundi, ya Rwanda bakoti na mboka na biso eza acte obo ya humiliation ndenge même tolandi déclaration ya docteur Denis Mukwege kolobakeno o eza énième fois mboka na biso eza la humilié. Mais quand vous les ministres de la défense
ozape ana mboka te parce que bato wana nyonso bozomona bango ezala Tshisekedi ezala Tshilombo ezala nani bakenda koloba libanda. Quand vous êtes à l'extérieur vous êtes bon pour parler mais biso tozoloba ana kati ya mboka yoke libanda koloba te tozosenga na ba Russes baya tango biso tozobunda pona koloba que non nous devons coopérer avec les Russes. C'est maintenant que vous êtes venus boye kola mukana pongi na bino. Problème ezali ya kobenga na Tshisekedi parce que le mal c'est Tshisekedi. Le mal aujourd'hui s'appelle Tshilombo Kabila. Le mal ce sont les gens qui soutiennent la balkanisation en mboka na biso bozo ba que non ba force extérieure wana baya batona tango bakoya. Vous croyez que non batona bazo pona biso? Problème est la conscience. Il faut qu'on bengana Félix et puis tant qu'on bengana Félix, nous allons coopérer avec les partenaires au botokomo la que non baza fiable, baza crédible vis-à-vis na biso, to coopérer na bango ndenge souci na biso ba premier mengezali, ya ko coopérer na Baris. Je crois dans les jours à venir tokozonga ali susu pour na kokende ko poursuivre ba pour parler au tozaki nango biso na ba autorité ya Russie. Alors tant que tozomona ba makambo na tubine bozolo badal bozolo bakaba makambo na mupepe. Et puis moi ba okano ba Russie ba kwa ko buna place na biso te. Problème na biso eza ko benga na ba binemi nyonso ya Congo. Ko benga na Kabila. Non seulement ko benga na me ko kanga Kabila na Tshisekedi ko tia ba na prison et puis batu o nyonso o ba ko tsaki ba Rwanda na kati ya ba institution o ba na kati ko infiltrer biso mais malheureusement ko to kuna Félix azota la ngote et loko Félix ayebi ko ya ko répondre batu ko finga et puis ko dénigrer batu o ba ko sala musana bango lolenge o esengeli. Yango na mona Congo makambo za kokamwisa biso parce que ceux qui totiki mboka na anglo tozokende oyobo si nous ne nous levons pas comme un seul homme de la lobaki yango na émission elikaki batu wana tinenge baye na Congo baye beza lokola bakuta miel mutu soka kuti miel mafuta nzoi soka alie yango aoki elengi soki oyebise ke no longwa na ndenge ya bolembu na ndenge ya limemia mutu wana kolongwa te ekosenga il faut bousculade ekosenga il faut bitumba ndenge moko ba américain baye na Congo ba moni miel ndenge moko ba soda wana tangu bazoya tangu Uganda sokoisa ba soda na ye na moi ba soda na biso bazo regretter pour que batu wana bazonga ezosenga sacrifice ezosenga bitumba to telema to bunda. Nous devons cesser à croire na Félix. Félix a commis prédat à Sadek atikali na tamingite dans bientôt là Félix ça mutu obo il faut to conjuguer dans le passé. Vous croyez que Félix a ko restaurer kimi amboka na biso bota la bato baso ba que mbonga osoma minduke ezalite mais moi na Tshisekedi soki pe kuza soki pe nani na e azo sakana ba dollar ndenge mona neve ya Vital Kamerhe banda ko sakana ba dollar. Alors vous pouvez me dire que non dans un pays comme ça bino boko croire na bato wana il faut pas ça biso bilenge auto za na makasi bo soutenir biso pour que to sensibiliser le sous peuple makasi to telema to continuer ba manifestation ndenge MONUSCO a retiré ba soda na Butembo ndenge pe biso to lingi que non eza non seulement na Butembo mais MONUSCO il faut ko kata relation na bato wana abuo pia eloko biso ba congolais to lingi yango wana eza te ke koto boke bo calmer wa muke tant koto ba pemi kuna boke bozongisi ba scénario na bino biloko wana biso to za yango lisusu besoin te. Comme a prédit Félix est président à Sadek que ça n'a pas rien changé. Mboke zo pe la moto. Insécurité na Kinshasa. Ba détournement en bongo. Lelo oyo bato basaki examen d'état impayé. Depuis l'année passée biloko neza ko salema. Félix azana yo na bikati ya biyenga azo se pena baninga na ye mais azo se rendre compte que non lelo na rupture ba bomi plus de 8 morts na embuscade. Ba M23 ba bombarder site moko banda ko tonga pona ko sala barrage wana artisanat barrage pona ko alimenter cité moko wana côté est. Il connaît tout ça. Alors vous croyez devant vos pères là les 16 pays que non tant on ça ba promesse que non il faut que ça interconnexion ya ba mboka wana ya Sadek transaction commerciale agricole et ça la facile tandis que là on a Kinshasa nanu pour longwa okoma masina olongwa lemba okoma masina c'est tout un problème. Congo na nous moko na nous ça nous connecter te na nzela mokili. Alors nazo mituna pourquoi ceux qui bozangi biloko akoloba à un moment donné il faut opter même politique wana ko vendre kimia c'est mieux. Nyonso Félix azo bisa biso. Ce sont des promesses à kotika ka ko réaliser en monté. Na mupopa na village na e nzela malonga zalite. Na kabe ya kamwanga bisika o Félix que makila na ngai bisika to uti a bo source na biso. Il n'a rien fait. Alors vous croyez que non, Félix est le coup d'azui, bateau de commandement à Sadek, il va finir avec les 1-23. Mission à Félix a dit que non, mission na ba pesa qui est là qui a balkaniser Congo.
ezo senga siko biso ba congolais to telema pona kokata hémorragie wana pona ko telemela Félix non mission na ya mondoki o asinyaki na ba Rwandais emeka kokokisa mate yango wana bozo mona makambo zo le kanakati ya mboka Congo tozo bengisa conscience collective tozo telemisa bilenge parce que lelo oyo boy ndena bisa bino que non seule la lutte qui libère la peur doit quitter nos esprits lelo obomoni que non premier pas auto salaki MONUSCO va retirer quelques militaires va retirer MONUSCO nyonso zaki na ville à Butembo mais biso je crois fait du mois to kokuta nsusu na bande ko pona ko solo la pona ko talisa ba que non biso to na retrait to na besoin ya retrait total na MONUSCO na kati ya mboka na biso parce que wana batu wana bisika nyonso batambola ka batikala jamais comme makimia na mboka moko. Nous voulons la coopération militaire russe ezali kamba ko bomba te. Ce ne sont pas aussi que soto coopérer na ba russe to kanga maboko bato na bakwa ku na place na biso non. Eza lokola tozo kumisa ba russe et tozo kabona ba américain poto que ne ko sa ba mettre biso non, nous ne voulons pas ça. Nous voulons que dans temps bato na bakoya to travailler na bango gagnant bango ba gagner biso pe to gagner. C'est ça ce que nous voulons. Yango to bengisi na ba kongomani to za la vigilant parce que lelo oyeboy ville à Bunagana ça fait maintenant pratiquement 3 mois. Ville wana eza sous occupation. Félix aza koloba eloko mon côté musala Félix azui ya ko répondre ka ba maman ya ko finga ka ba maman alors ba maman yanga ya Congo botala mutu oyo aza ko marquer bino respect ba maman totali âge ya maman Martina âge ya maman Marie basa batu oyo basa batu a génération moko mais ka Félix azo dénigrer bino ba maman eza ko démontrer que Félix c'est un militant d'un parti politique, il n'est pas quelqu'un oyo batu ba ko croire parce que ce qu'on a lui-même posture ya mobali ya maman Marie Ignon salité na Chilombo au comparé bato na mibali nango na kati ya bato na mibali bakoza la président de la République et koza la mobali ya maman Marie parce que ça na charisme azana moi sens ya bomoto makambazo lo bazo réfléchir par rapport à Félix il parle comme il veut il parle à tout moment sans rien sans pour autant ko contrôler makamونini obo asa koloba vis-à-vis ya bato obo ya so prétendre ko kamba bango. Chose qui pona kofinga l'IDPS c'est le seul parti politique où finga batu na Congo ebele. Vous devez supporter ndenge moko bosaki na Kabila nde bosaki na Mobutu d'autant bien manda ko critiquer Mobutu pona bino botrouva ki yango normal quand Etienne Tshisekedi faisait son opposition ya mutema mabe ya jalousie contre Mobutu vous devez trouver ça normal mais pona bino so ba komi ko critiquer bino boya boleka pona ko banda ko défendre mosi na bino ko défendre madame na bino parce que Maman Denise Nyakeru yende patrimoine oyoboye ebengami Congo. Non. Iloko wana biso ba congolais, il faut tout ça là. Très vigilant ko bengana Félix pour que non na mikolo ezali koya mboka na biso ekangwama. Yango to bengi so mwana Congo, ceux za kimbana ya liboso ya kolanda émission oyoboye. Landa émission du début jusqu'à la fin, s'abonner, partager, liker, partager émission oyoboye. Et puis numéro ezali wana appui nabino soutien nabino parce que nous avons préparé l'activité à minen pour la kosenga départ mobimba ya MONUSCO na kati ya Congo parce que bato wana basali plus de 20 ans na Congo tout tikali comment ata sécurité ata esika moko te batika ko maîtriser ba groupe rebelle et puis kosenga départ à l'immédiat ya ba force nyonso baye na mboka na biso au cas contraire monsieur Félix a responsable na makambo nyonso ekoya dans les jours à venir. Numéro ezali plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 wana ko komela biso ba proposition ba suggestion na bino ori ko komela biso e ko sa biso malamu. Nous voulons la coalition tolingi force ezonga pour que to continuer bitumba oyo bo to banda ko bunda bitumba résistance. Je pense que dans les jours à venir bato ba ko ndaki pona ko solo makambo ya lamuka ko tala ba série d'activités tozonga pe aboy pona koya kotalisa bino ndeko soloba na famille nyonso matata ezanga kate mais yeba ngo ke non na kati ya famille matata ezalaka pona kobongisa bisika mabe ezalaki elobi te ke non ba makambo nyonso lekanaki na lamuka eboma ba leader ou eboma biso pour que notre total intérêt a mboka ndenge ndeko na soloba donc na famille bato basonaka babongisaka mais pour le moment makambo tozana ngo awa boy eza makambo eza ko concerner Congo. Ils ont les Cambodgiens non parce que non nous voyons le Congo il y a un besoin de force tout sangisa na obiso bilenge tout ça nango soki to pression pour que tu gagner combat tout ça ko bunda ennemi na biso zali Kabila na Tshisekedi et puis na ba Rwandais o baza koya ko violer ko boma ba mana biso plus 243 81 73
11 702 wana nde na suki awa boy nde na yebisa bino liboka pilipili sira sola mokolo moko te soki nzambe alingi tokutani na bino na mikolo ezali koya mvuluzi matondo ingita.